internautes nyonso ba on se balanda biso et biso bozo biso bien ken pena kuta zani a représenter tes oeils kamba mon garçon slim po a pas à 7 jours de la semaine on a zo comprendre te yé pas changer ka ba identité lobi kuda po mikolo na ebite so fali pour parler seni fali pour parler seni ken piana boni et merci d'avoir on se balanda biso to na clé boa yena kenane ka mbutu nde ka ezala na ye magena bete ba jino yo mais ya betelinga ba 7 jours de la semaine boni bien si Tcharapache na pesina nous bonsoir bande retour balanda biso de partout boyebi ke si Tcharapache aza fi o na longola kananu na ba monde ya ba base po ye déjà nenga za bo soki to lobi to tanga ba base na ye asala kande ba publicité pena ya biloko ya msu ya ba gouvernement oyo ba fi ebele internet tibo okufa bokotika la kosala ngo jamais au santé pena si Tcharapache nda sala publicité à Sonance société vraiment ya Sonance société ya assurance mais si nda sala biso publicité wana camion no soke sali vraiment accident ndako no soke ziki ye muta expliquer biso soki batu pe bazo récompenser bango te tokolanda un jour mingi ka si Tcharapache donc merci na yo Sincha ndenge oye ko zwangai na lati na ngai ndenge mutu nyonso alataka na ebite na oki ozo benga ngo sone oyo nde ba eli biso babi yango nde makambo mikolo soko lati bo se koza na bien 7 jours de la semaine ngande na eli bino ou bien mutu nda eli bino et bon éviter que bana maison ba nyonso ba lata boy on a utaki Afrique du Sud na kiti na avion wana kaka na aéroport Angile teni na bete yango bazo benga ngo les news de la semaine oza les news de la semaine talaka ken pia na mwana soda bébé moko boye père moko ya mema esko alati teni militaire nga mutali boso memanga lata teni militaire mais batu mususu bayo lata bilamba marque ya teni na bakimukolo ya danger biso sko ba mema biso na ba teni militaire ozana no bébé kaka le même jour ozobotama pardon okena na ba ranking non atemo ebili zibano kotaka boni jimbela Ve Jimmy posé donc wana patron talaka ve Jimmy ba pire petit ba choisi matata oh lelo soko tangi ba patron ya minene ya mboko choisi matata na kati to longola ka PDG Cardozo Mwamba po ya zo peser trop ba ya wuli musheni donc ba choisi matata pe baza ba parmi ba grand patron ya monde nati mikolo na découvrir mwana mwasi moko pe mbongo ebele na kati ya Texas wana ka na États-Unis ye ba benge Nathalie Neymar ba Neymar nyoso pe na bo dégager nanu bo tia mopanzi po tanya mabedi tikala tanya mabedi comment Neymar pe na dégager ngona mwa mikolo po vrai Neymar eza Nathalie Adel Jogo va good danger nenga ya bisanga weekend pe na il follow ba vérité Adel Jogo va good danger yo yebi ok balobi d'ailleurs Penzem va choisir matata toyo kango ponga mo pe nazawana on dirait faire rigola pesi makambo mingi wana mpaka nanga yo on dirait ma commission yo komisa ki fali pour la Afrique du Sud on dirait pe memeno mambilinga sur le plan international fali azana likolo tout le monde si tu as tout ça la hypocrite sur le plan international. Donc il fallait pour pas number one, il y a quoi discuter zate. Na koti na baboati ya ba sud-africaine. Au santé pena que nzembo ya fali so ke beti, so ki DJ akati ba sud ba Zulu wana bazo réclamer. Donc bazo réclamer zonga ta ba 3 fois 4 fois. Quand même az artiste na biso pe ya Congo ça la vérité ya musique na biso ya mbokati. Fali pa sala batuninyo. Babia kufaka mutu alelaki pena babia asalaki ba dépense ebele pona babia kaka fali wana ti siko ngana boya pena fali ngana ko boya fali te fali aza parmi ba artiste na biso mboka ero asala fierté libanda photo ndima mais artiste pe bele basala na ba fierté ça fali te oyo pe to comprendre côté karaté a au mona pe susu oyeli su fali mbilinga te fali pe sa position de journaliste on peut sa position mais yo comment pe c'est ba position on se mona te que zo affecté ba susu bazo perdre binomo bo benga nga journaliste héritier binomo bo benga nga journaliste ya wera siko juste na journaliste ya nani so ina lobika la vérité pona mutu komi ono ken pia na komi mutu ya boy mais non nga za mutu na pesa la position te pas mutu naza pona mutu tu net héritier nzembo na BM
na Afrique du Sud mobimba bazulu tout bazobeta nzembo wana na félicitaki Héritier po nzembo ne pena sur le plan international pene kotia neti ngande na bondenge na aki na avion na lati na ngai les news de la semaine na lineti nango po kolo eloko azalaka kolo eloko osentir pena ke na lineti ya Pentagone na elamba Pentagone de kolo eloko azaka kolo eloko do batutu ba imiter kolo eloko ne yo kolo eloko azaka kolo eloko lelo zomona te ke ba musicien ebele bakomi olata yango ba porte parole ebele bazolata ba kinois ebele bakomi olata dans les news de la semaine batu mususu bapesi yango bakombo na bango donc osentir pena ke bilamba pena ken pena kite nango na aéroport Angile vraiment epesi batu vraiment kizunguzungu quoi donc comme mutu pasa l'événement il faut tanga kombo bilamba o donc deux fois te ken piana ba clash ezara bien critiquer ba clash et la kisi ko critiquer ko créer ba base donc yo ezara vie non ngana kati via polémique internet elingana obongo yango yo nde te nga sincha yo yebelinga na TV yo somonanga na sala émission sa polémique depuis na banda na TV nanu yo yebelinga na TV obelinga na TV na Banzondo TV direct télévision donc oyebi ke ken piana atiana no titre ya émission na Pitopale donc Pitopale wana déjà même mokonzi nyonso era azotala déjà titre ya émission oyebi ke émission oyo eza nango polémique sur polémique donc nga mpo na nga soki tofandi tobeti inane pena ba mouvement ezopanzana te eza neti mosala na nga ezokufa ba 5 mois boye ba orchestre ezo panzana te donc musala nange ezokufa biso to vivre na se ya polémique ba actualité wana yango esalaka biso siko tozala to régner na moni ozo réclamer awa maniki azo fonctionner te et tout yo moko atake boss bo vivre ndeni bo tara ndeni maniki faut supporter po ozwi manike na Karine Mokonzi baza batu ya ndenge moko na loba malgré manike aleki kaka na intelligence na intelligence oyebi ke manike atanga trop manike atanga trop il faut reconnaître peu mutu mais ye na Karine Mokonzi eza kaka mbilinga de ko gérer na Karine na manike faut zala mutema en plus ndenge moni pe manike azo supporter vraiment tozala na batin ebele boye c'est que ayebi pena ken pia na ndenga vivre na batu otangi comme ba soda na mibale eza ba film so yo ko préférer na internet yo yebi ke concert po yo zala no moi muta pole concert so yebi ke wana soda na bato mbutu bien bato mbutu na bato mbutu bato bana succès ka bango mibale na tangi ba msunde ba dembela bango po bazo ba succès Gloria Dembela rabata mbutu poazwa succès ozui Fifi Adembela rabata mbutu poazwa succès Afrique tu bobimisi batu babimisi rabata mbutu donc nga beti nde kombo ya batu oyo bapesi pe batu mususu lupemba ezanete manike na minute yo a community Michael Jackson ya batu internet ya avo ya mba ifo ya na $50 mais batu ba tosa ko batu bena bazotosa ba futa pe mbongo obi ke tikala osale mate mutu atie pena caché ke nga va bozwa nga ifo ko futota obi ke batu batosa pe même nga na ona tikala osale loko wana te ponga so na komi osenga caché batu ba ya na bango te mais mani ke bazotosa o sentir ke mutu wana aza na plaire de banzo yebi ke aza na plaire sincha yo po futa ba mbongo ebeleti futa ebele voilà toke kapito pale mais au sala émission na Jimmy Bella ozoloba ke choisi matata maître de Lorient boye après ça bambongo mais ken piana yo zolinga basimba kisi tone yo comment travailler banganga masolo ngozandeni ozobanga te moyo po banga ki yo moko mais babi ba biloko wana on dirait ndako wana frappe balandela ki susu bon ero lobi soki nga nazo tinda batu basimba kisi même natindi batu basimba kisi te na bagalère to mono yo batu basimba kisi yo kansi batu bakenda banda kwa nganga eza na mutu mwa sala publicité ya batu bakenda kwa nganga mais tala ebela batu base retrouver na banda kwa nganga donc ngape na sala na ngaka promotion ya batu bapesa pe batu kisi poto ko sala promotion kaka ya batu bakende église te promotion pe ya batu bakende ndakwa nganga ifezala po
eza nango choix ya mutu eza sikoyo ezodépendre sikoyo na choix ya mutu po eza na mutu mosusu atala vi nange eza na libabe o nini nakende omeka soki nde ozwi liboma wana etali yo sikoyo soki ozwi mpe liboma retour etali yo yo moko osali choix na yo babendi yo na maboko te osali choix eza neti vie nanga Jimmy Belao bango babi kuna eza système ya bagi kaka bag donc okomi no na la rebelle donc wana selon bango ba Youssouf Pourada ba Trezege Muzala bango tu balobaka eza lisolo ya bagi c'est tout. Mais oza mpe moto oyoki ndeti okenda osomba mpe album ya De La Forêt tomonaki na molili mais okei tomonaki na molili okei opeye album et tout oyoki mpe bason bapo bato balance eza Koffi Olomide marché central na Niatakans ezali Igwe De La Forêt 7 jours de la semaine et puis Ferrego là olobani bon nayoki 7 jours de la semaine wana titre ya album ya Wera 7 jours de la semaine bon nazwi temps ya oyoka 7 chansons nazoyeba commentaire na kosala te bastyle oyo nga nazwi chance ya koyoka eza bastyle oyo biso pena bacongolais tose retrouvaka pena te peut-être na cadre ya idéologie babeti mpo na world mais na ndenge pena ya biso bacongolais nga na mesala na nga na miziki wana vraiment te na mesala vraiment na miziki wana vraiment te donc okolimbisa ngai mosusu na lobi mabe mais mutu na mutu ana vision na ye abetelaka miziki na ye bon oyo nga nayoki cette chanson oyo nga déjà nayoki na se retrouve pena te na kati na se retrouve na nga te donc peut-être wana eza mpona bato ya libanda mpo nga mpe miziki ya Wilo Longomba ekotaka nga pena te ve na so De La Forêt ake mwa marke wana mwa makasi apres lingo tuna te Niatakans ya Koffi Olomide ve na so mopao natiki pena dansa babosi kuna pena na Afrique du Sud yango nde numéro 1 donc mwana ana kiriku pena bayibaka ye bakri mwana ana kiriku vraiment ye pena kolo bakri wana vraiment donc na yo yoka pena album wana en tout cas Koffi Olomide vraiment ozalaki na raison fula mwana ana kiriku mwana ngo aza na batalent il faut yoka sikoyo bakri na ye osentir pena ke kolo bakri pena ye yo abwaki bakri na ye Ferrego comme ça nzembo moko tayer et bon album aussi ton yoka papa tout ça lobi ke ye moko nda yembi mingi par rapport ya orchestre bangalinga na ngai hypocrisie te Ferrego la pena na boyaka na ngai na boyaka ye boyebi mokili mobimba na boyaka ye mais album moyo boyango eza te nzembo sepeli singa eza nzembo ya Ilunga nzembo ya Ilunga o babeti na Tiluba en tout cas Ferrego la mwana na Ilunga sombela e voiture parce que nzembo moko kitoko wapi nzembo moko kitoko moko na yebi te solo babeti somo conseil te lisolo moko boye siko ngai déjà mutu soki abwaki kaka carte ozomwamba na nzembo donc ezala mabe ezala bien na ondimaka nzembo wana eza neti nzembo ayembeli ve na biso choisi matata suka na champ nzembo ayembeli pena ve na biso le vénérable maître de l'Orient mutu soko olingi olia mbongo ya kisi oluki na oye tala nzembo siko kitoko fera beteli wana suka na chanson mais conseil gratuit eza kaka baartiste na biso ba 36 chansons nde problème tokoyoka nini tokoti mponga nde na boye des chansons kaka ya Ilunga penana oyo choisi matata c'est tout ya choisi oyebi titre nango te tailleur voilà eza ya place naza deux fois nayoki libangano na album na nzembo yango te babwaki yo kitoko babwaki yo kitoko surtout place babwaki PDG Cardozo Mwambana vraiment na nzembo ya Ilunga en tout cas salinga plaisir à danger Ferrego la umela pena Ferrego la nayoki musique no na se retrouver nayoki desha wana na se retrouver ka mbala moko na nayoki belete na se retrouver nanga sikoyo oni kene oboyaka parce que nde baolatisa mpe wata mpo bazomona visibilité balatisa wata wata aza na makambo na ye atoboyi ye wata azobeta wata makambo tolobaka na so vérité yo ozomona te ke bato mosusu basali ba 3 album bazwa ata contrat moko te ya monene mais wata premier album oyo tokumisa ye tolobi eza danger Olympia yango wana ti le 15 sikoyo album ya mabe pene ezwa bacontrat ba Olympia so héritier akoma nani yango soki moto alobeli héritier na ndenge ya bien
Yebisanga na banzembo tu ebimi, tokende pa itozonge pa na banzembo tu ebimi. Totie tout na ba album ba vie, na ba album ba leki. Pona pe na ba petit na ngape o pe ba lelo ba leader pe me a petit. Nzembo nini eleki DDD na ba parole. DDD ka ya héritier wana nzembo nini eleki yango na ba parole. Ou bien oyebisanga lelo keza na nzembo moko ezobeta na Kinshasa, partout na monde eleki Willy Etoka na succès. Siko mutango to bomba kaka, toloba te, toloba na so vérité te. Po héritier ngo sala nini yo? Nati mikolo ndenge na alata na ngai les news de la semaine, bonde na alata pe les news de la semaine. Yo so mona teke mutu nyoso akomi ndenge nga na yaki na Bilambo mutu to akomi po akite aéroport Anjili yepe fala takaka boy. Oso na pesi batu pe devoir pona nini biso ba congolais to nga ko reconnaître te. Mais où t'as pas l'attaqué mais où t'as pas l'attaqué on a clip déjà eza yote eza yote où t'as pas l'attaqué on a clip naza mwana soda ya bem naza mwana soda premier mutame manga na bubebe alata teni donc batutu ba alata kotangela kutu mutu tenga ba memanga mutame manga alata teni donc na lata ngo liboso batutu oza photo en archive te naza photo ndenge na utaki pena fo d'ici ngai pena Bilambo pena batu bazo trichenga oyo. Donc ba photo ngo vraiment des bango pe lata mona depuis kala mais bazo ba retricher le on est quel bien déjà depuis kala ndenge nazongisi comme tu zongi sango oh nazongisi sango na actualité nazongisi Bilambo les news de la semaine nazongisi sango na actualité banda po tia fisi suturo nazo kokate na ebite ya Jael Shongo atia ko pe pipi de belé ya Jael Shongo champagne naza ba mbongo ne belé bozela mani kenenga osala na bino émission a relaxa pe mbongo ya kozwa pona pas champagne boko mona mbongo o mani kia kozwa batu ba kanga bush e koma na système ya kangsa batu ka mbanga donc mani kia kozwa mbongo batu ba kanga bush. Est-ce que le quoi yo ba ebisa ki yo ba tia bino limite côté ma solo ya maison mais on dirait au côté Sango Rando si ba bomwa na bango zeka mpepe yake le kaina te ba e bonga aza problème na bato maison mais tala mutape c'est lambo valeur na kati aéroport les news de la semaine place na kati ya aéroport ya Mandela. Oza comprendre donc ngana kiti nango Kinshasa na lati na kiti nango kin lelo mutu nyonso mutu tout soko uti voyage za devoir à domicile il faut lata yango boko lata na kolatisa na ba musicien Bilambo na kolatisa tout le monde oza mo pe Pentagone bango balata mo pe kalas e bongo yo kansi batu ya balata ba Pentagone balata jaquette onga alata zande jaquette so tali bonga se mutalati chemise nango eza normal. Ce qui mutalati ya polo eza normal mais oh nyoso azolata ya jaquette oh to azolata ya jaquette oh ya jaquette nde ba bengango les news de la semaine et ocho bimaka mikolo yo omonaka mwa posi mo mupanzer do yango OK en tout cas ken pena pardon na lunette nango po ebele ba na lunette nango te oza comprendre awa eza na lunette po devoir à domicile ezaka lunette yo ba ozolango wapi bazolang kasi te muto aporta keloko yenda yaka na biloko yango complet nga na se préparaki ya vraiment bato bazo imiter nga wana vraiment ba se préparaki pena bien te ba se préparaki te na ye na kati avion nazwi lunette na bombi na biso na lakisi nyonso ba pirate tout na bombi lunette omoni siko air bato balandinga na yo bimisa siko na lunette nango ezalaka donc bato bazwi kao vous comprenez. Ken pena pardon yo ebinga na zala na mamba ba polémique wana te polémique oluka ki misa polémique okota na polémique okota kanga il faut kota obligé elio ba DVD wana po oyoka papa Hervé moi de mabanga na pesa wana ya propre ya soin mérité en tout cas faire ego la félicitation pour l'album pour na ndenga mabetenga na se retrouver na denzembo na yoki nano ya Ilunga yembi neti chanteur moko ya kala ngana ebela keka danseur mais ayembi penako système mutu ashime ngalinga koloba na vérité bato msu bazwa biso neti maboma mais ozoloba no vérité neti bilamba o bato tu bazo trichenga bato baloba no ken piana zokosa OK ngai mutu ya liboso
na bandaki nanu ya babra kase nango tina yo donc mikolo pe nazo boule na innover so elamba mususu a innover ça biso bien pour totika na kimia bokako boka bat na yo et puis to sisa na biso nga koma na klebo yebi ouais klebo pe batu balanda ngo mais klebo ngo na moni bazozo na batu nyoso mutu Freda Kimbalongwa kuna alongwa kana ye pena ifalaki alongwa kaka mwana musala Adolphe Dominguez awekesa na sita batu nini donc wana ba ifala alongwa na kaka posoki ya longwa te na ngana boka na club wa ote donc pour aza parmi batu ba baby sa sita batu donc ye ifalaki alongwa neka bien avant nenga milongwela wana yango asili pena donc o santé pena Freda Kimbe asila donc asila na nenga ba blague te venanga Jimmy Belau venanga Jimmy Belau yo yebi donc Nathalie Neymar na Texas Adèle Diogo bagou danger Angèle Moussoeli Makizembe Koko Arafat Makizembe Richard Amelin l'international Carlos Cabas obi Carlos Cabas on a patron il y a un patron n'abord appelé ba patron ba Jimmy Belau choisi Matata le vénérable maître de l'Orient donc Batouana tout vient dans Louison Ombata yo yebi maniki azongeli déjà boulot bolela elle là qui trop donc abela ki ngape na ba été kabela ki omoni na kati avion na moni te na kati avion vraiment po batu msuba boule na tiamso na fabriquer na kati avion donc na kita na ngwa aéroport Angile na benir pe na bilamba batu bakomi olanda ngai na boule na tinga ngande na ko olanda ba musicien mais ba musicien bakomi olanda ba Ken Piana c'est que ngape succès matinango oui Cynthia Ken pardon Orlando tenga succès nanga vient de la nation en tout cas Oumela des aïwana Ken Piana depuis au Afrique du Sud ça n'est pas patient ilolo car ya mbongo patient ilolo yo yebi Célestine VIP Gelo Bonenge na balion wana yo yebi ka Cynthia Kapache en tout cas félicitations na lobaki yango même une émission Bibi Kapinga oza parmi bana basi o lelo to ko féliciter na TV na biso ya Congo en tout cas félicitations tobo ya ko kumisa bato soki ya kufi vraiment tondi ma bato baza vivant ngape na ko kumisa te poto zana yo otielinga micro ona kumisa boye il faut ezala na kumisa ki yo déjà na be émission mususu donc c'est tout. OK. Merci. Et lorsque on y boya pour ça rappelle musarama kasi il y a ba promotion d'artiste. Mais est-ce qu'à la fin là on y mona ya mabe pa artiste na biso no ya Congo. Et là on a mona mabe zali ba artiste ba bossa na kandenge to banda na bango na ebandeli ya carrière na bango. Ozo artiste tozika artiste ferry. Naza parmi ba journaliste oyo air mouvement ne bandi. Tokota barando na batu pona ko soutenir ferry. Naza parmi ba journaliste à liboso o basala na faire gola émission que asali na faire émission chaque semaine nazo faire émission wana faire akal ngana nosuki ozo comprendre pas lelo batu ba mona faire o azokanga suki ngai série wana azokata suki ya mukebwe bakalinga base des ezali ba image ezali ya ndo sana ngo yepeka bien sala bien ba jipe onyenze ba vena nga bayebi mais lelo komi nango ba journaliste msusu baye bayo kuta faire na bonheur na ye si abonga boyesko na ba kisongi ko dembela faire abonga na ba trésor candole internet nano ebimite lelo komi mwana mwasi moko boye akoma na ye kaka po bayamba ye bien pas musicien il faut kombo na ngai akoma fuye kaka ba musicien ngana bango toyokana te koluka ba kofi ba vena nga Koffi Olomide habite que Koffi abokanga na ba 6e chantier combien des années passées on comprend d'abord ezanga kombo soto calculer bane donc le passé pena nazwa libanga mabele li ça va kufa libanga ya munene mais lelo ko makaka nati mikolo ndenge batielaki biso moi liste mo na la samba kuna bakomisko koluka badembela vient na biso de la forêt tandis que vient nga de la forêt ayebi ke Ken Piana wana petit nanga muto azalaka chargé marketing ya ONG ya mama na soci de Jimapata ezanga iti que non chaque semaine na futa maka $120 mama si de Jimapata za mama pasteur soki na kosa batu na ye ezalaka soki na ye pa président wera même président wera zate mama koyambanga
ayebi ke ken ba image olekisaki semaine tout il faut ba peso so mususu donc ngazalaka charger ya biloko wana mais lelo koma nango kaka bato bakotela biso kaka bauta soki wapi yango ozomona mpe batéâtre ekufi na mboko mpo bacomédie to baye kokota na monde internet yango ozomona bacréé kote ole Léopard kote ole Kardashian ezalaka baartère ya bamangwau ya bavenga dios lelo saisa ya komosala neka bapublicité mpo baartère nyonso bakima bayanda baoka na mondi na biso na comprendre bacomédien oyo te okuta kuna biso bakardasha koto biso banani koswana swana bavi na bino ya théâtre boyeli biso na mosala oyo vraiment eza pasi trop yango nalobaka nasepelaka ndenge manike alekaka bango sikoyo na mayele devant micro boye na baconférence tomonaka batandami na bango wana mais bopose baquestion te bobundaka na manike bobunda na manike Karine Mokonza ko sa conférence de presse boyena tester anda cette conférence talande Karine Mokonza sopa bango question malonge zate maniki abeta munduki osa comprendre merci Cynthia vraiment merci beaucoup merci en tout cas ngana pena to bime papa moko wa mema biso na ba TV Zakari baba baswa voilà mpaka ya makasi mpaka o pena ba journaliste babima mutako ka via na zalaka teti lelo atikane lisango mazaka très pour ça ti lelo mutako ka via na zate kitoko en tout cas Clébo Herman Emporio garçon slim l'autre aussi na biso depuis auta jobi ka lubate il fallait ka luba et puis ngana zana nga awa ngana nga awa boyebi ngana nga sans identité mais ouais Cynthia Rapashi Pacho refipe mwana mutereta na PC bambote wana baba masa tobimina bango Pacho nasi Jésus de Nuance félicitations dans le bon album oyebi ndenge to banda je pense que Zobozi wana na raisonner Pacho na RL TV Zobozi pena ya butu pena au moins pena Zobozi yo défendre pena fait ba série wana batu bazala kate batu ba innocent na ba innocent ba koti makambo na ba fenêtre bosongela pe ba théâtre bolingite ndenga Adam Suluzo la sala ka sala pe théâtre ngo sala pe makambo Adam sazo reconnaître ka 5 fait comédien azo sangisa mais bino boboya ko sangisa bobomi ba groupe ba te belé venga Dieu ça kenda ko se retrouver na poto mangwa ou akima ça tikali na pib donc ça la pena passe okende à l'étranger ba c'est de théâtre ezala souté soki na ko ça na otia fouille d'ici c'est de théâtre ezala souté ba ko motala na bango ba comédien o bazo yamba batu mais non trop c'est trop. Pardon en tout cas, garçon Slim, merci de la nation. Bata théâtre, bozonga batu, bozonga na misa na bino et ba professionnel, bazonga la paix, bazalaka na ki professionnalisme. Merci en tout cas pour les autres ceux qui na biso wana ezayara. Yemo ken pia na ba propos à lobby wana bino boyebi. Yebo ndenga pa na mona kazani comme théâtre. On dirait 7 jours, il y a nini, il y a l'ambango européen, Pentagone. Merci en tout cas de consommer bonne musique. Igwe a mis 7 jours de la semaine. Bana la zamba to consommer en gros. N'y attaquons avec Kofi Olomide. Biso sans polémique en tout cas. To consommer l'album. Il y a parti c'est biso ça biso bien mais Papa Hervé biso toza koto yo. Bati très belé non yo car on a qui déjà des volumes au etikali ka moko. Non yo car on vraiment vrai room et puis clip yo to moni lipamboli a mwana na kati ya clip to moni venant ressemblant c'est papa oh non vraiment un bébé très mignon. Moi, on a vu son balingo yao. Merci papa pour ma banga. Tout le bébé l'été, beau savourer car beau consommer. Pour aller au Tosukia.